mwana qui est classe sukola mwana poto ma qui classe ni fois na solo kitoko mwana va qui classe sukola mwana te mwana qui classe mwana ça na solo bien na nzoto mutampengi nga eza mwana mobali jeune garçon à 30 ans et puis moi c'est ma maman à sa propreté moi c'est ma elle sent les ancêtres moi c'est ma elle sent un peu partout moi la mobile sur la sur la nzoto azaka solo lokola ya tabu solo mabe so acheka le peka ndio ko bitete au moins été. Paleta bijou. Abonné moi éteint. C'est un beau mariage. Ah, très très beau. Oui. Tu m'as pas quand tu as un mariage. Ah, faites-moi confiance, hein. Je ne serai pas déçu, hein. Pour l'année 2019-2020 par la grâce de Dieu. Donc contactez ma mail à Nito 15 31 69 90. Moi je suis là pour répondre à vos attentes, même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98% vous allez être satisfait. Donc service traiteur et décoration, la providence de maman Eliane Nito. Vous avez confiance? Boya pour le mariage, c'est le moment de commencer. Il faut commencer déjà à réserver pour 2019. Waouh, regarde comment c'est beau. Ah, j'adore mon travail, j'aime ce que je fais. J'aime beaucoup mon travail en tout cas. La cuisine, c'est ma passion. C'est mon équipe pro. Je suis jeune fille. Pour le mariage, émission moi je parle du vrai, du vécu. Donc sur la mini est allé ma balle. Émission pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage. Sur la seule émission en Colamba, pour le mariage. Ceux qui ont fait l'émission en solo, ils ont pour le mariage. Il y a un peu de solo, les hommes qui ont parents, les hommes qui ont maman. Les hommes qui ont maman parce que biso ba maman toza vraiment la responsabilité et bien na kati ndako ya mabala. Toza responsabilité mingi biso ba maman toza na pona ko éduquer bana, biso ba maman toza na pour apprendre na bana makambo ebele. Donc ce n'est ko solo na ba maman lelo na ko solo na ba maman eza na jeune homme ka benga kingai pour yebisanga ke moi sinae aza propreté, moi sinae azali mbindo, moi sinae azali saleté. Abi moi ça mbindo aza satabi oui maman moi ça mbindo, moi c'est aza saleté, moi ça propreté. Yango lelo na ko swana bino ba maman to swana likambo ya propreté. Ba maman biso de toute photo la sa bana na biso ningi ningi ba ko kozala. Eh, Dieu créa l'eau hein. Après, non, mais c'est la maille. Mais les collègues de champagne. Mais il tombe moyen. Mais les mots. Les mots, ça va l'aider. Non, mais c'est la maille. Dieu créa l'eau. Et Dieu créa la femme. Je me ça moi aussi. Maman, vous avez mon soeur qui est là. Maman a la responsabilité dans la propriété au nom solo là. Je m'adresse aux mamans, je m'adresse à toutes les femmes. Ma maman besoin de togo tarabana, besoin de togo kabana. Ba maman mingi toza ke ce ko goti mwana. Ba maman boli ko skola bana te. Maman skola bana. Pardon, boli misangai. Boli misangai za ogazeuse et ça linga moi en fait ça linga bi pona na ogazeuse mingi.
ba maman ko sala ba intervalle ko sukola bana soko sukoli mwana lundi o sukola mercredi soko sukoli mercredi o sukola mwana dimanche o komona na semaine o sukola bana 2 fois na semaine o zo sukola bana parce que mwana ke classe ndo o sukola mwana o sukola ka mwana na butu na to o sukola bana te or tango za ko sukola bana te bana baza kotikala na odeur solo ya nzoto ezokanga bango ezokola nango ezokola ti mwana kokoma mwana mwasi mwana atikali na solo mabe bamama ko bana ndako mona oza na mwana moko ya 12 na ndako olinga otinde sukola neki na yo sala boye lambela bango zongisa boye mama lelo bana basi bazokola bazokende kosubi makambo na kati ya ndako ya libala oyo faute ezongezo na biso ba parents boyebi ke mwana mwasi soka ke libala asali makambo malamu to afinga kaka biso ba mama na la bisa ke boite mama na la bisa ko boite mutampengi nga eza mwana mobali jeune garçon ya 30 ans ebisinga me mwasi na nga mama aza propreté mwasi na nga elle sent les ancelles mwasi na nga elle sent un peu partout mwasi aza solo ya nzoto il faut combattre yango depuis mwana aza mokie mama soki mwana aza mokie yeba kosukola ba mama boyeba kosukola bana bozaka kao malili kosukola te asukolaka na pokwa ozokosana ke mwana azokola na solo solo ezotingama ezokangama ye na nzoto et puis bana yango soki osomesanisi eke osukolaki lundi osukolaki mercredi osukolaki dimanche ekoti ye atikali mpe na eloko wana atikali nango mwana azosukola régulièrement te mwana azotikala na solo ya nzoto mwana azokoma na solo ya nzoto et puis boyeba ke moto so asa komi jeune fille ntango akolaki azosukola malamu te solo ya nzoto etingami na nzoto ekangami na nzoto ntango ake libala mobali ake kodécouvrir makambo oyo eza malamu te ekomi kotinda mwana mobali aza nano mwana moke mais akomi koluka abanda kodekone abanda oza bacopine de gauche à droite et puis boyeba ke bolingo eza lokola mungwa te ndenge nazomeka bolingo babonameki na ya kitoko te bolingo bameka kango te bolingo eza apprendre oyo alese moto ameki so akutani na bien akangami so akutani na mabe akei so jeune garçon aza na 30 ans akomi asala nini mpo mwasi aza propre te nazopesaka faute na bamama bolinga ya moziki eza maleta napekisike moto moziki te moto chacun sa vie moziki eza mabe te bamakelema eza mabe te mais kozasio ya ndako yango nde eleki nyonso bo mwasi nde yango wana koyeba kozasio ya ndako koza mwasi moko oza capable ya kosala makambo ebele oyo koza na mobali azorespecte azobanga mobali oyo soki na ningaki mpe awa moyen te responsabilité kosukola bana etali bapapa te ekomi lelo na bapapa mosusu basukolaka bana basi mwana mwasi ata aza bebe ekomi papa falongolaka ye bakushe na ye papa falongolaka basalite ya mwana papa falesa mwana mpo mama ake api mama ake nikelemba mpo mama ake api mama ake moziki eza bien te fo totalaka avenir kobotaka bana mpona oliaka bamango ya bana te kobotaka bana mpona ozwaka balocation familiale te bota bana oyeba mpe koedike bango oyeba mpe ndenge nini okoki mpe kobokola bana na yo surtout mwana mwasi ata mpe mwana mobali mpe aza na solo nzoto mwasi aza na solo nzoto mobali aza na solo nzoto basolo wana soki bosukoli bana malamu te ndeke baza bana mike ntango bazokola nango bamama toluka tochange mpona bolamu ya bana na biso mwana mobali soki aza solo nzoto azaka solo lokola ya tabo asolo mabe so acheka lepeka nge moko bitete o mwaye te kotaka ata na biso bana mibali so basimbi boye yoka basolo bimaka bango na sa na peka eka solo mo makasi solo makasi oyo apenza solo mpenza ke zolo mpenza mwaye te
Là na ko sona ba maman bino ba jeune fille o bo bando ko bota lelo balobi soki et c'est comme mon bébé c'est salamaki bino faut ba ranger. Peut-être tu as grandi que tu n'avais pas l'habitude la maman n'avait pas l'habitude de te laver. Maman te lavait seulement le soir mais pas le matin et maman te lavait seulement le lundi. Le mardi, elle sautait, elle te lavait le mercredi, elle sautait le jeudi, le vendredi. Toi, ne reproduis pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça avec ton enfant. Il faut commencer à laver ton enfant. Il faut doucher ton enfant tout le jour. Même s'il fait froid, il y a le chauffage. Tous les jours, il faut doucher ton enfant. Pour éviter les problèmes que vous avez aujourd'hui, vous, dans vos ménages. Au moins, moi, c'est qu'on a évité qu'on a vite fait, tant mobile qui me comment basalele kisi ba check le mon asal le mon asal nini ba comme ko pesa moi si ba surné belé belé nzoka faute zote pa na yo moko bana bazana basola nzoto faute ba mama boli ko za responsabilité na biloté boli ko skola bana malamu te nyo solinka ka force ko la tabana yo ki na muziki tant ko zonga bana basi balali bana basukoli te balali ka nini wana lobi na tango mama la musika bana bo sale bo ke ne classe oki ko tika bana classe bana basukoli te. Bon Lucas, bon changer. Parce que bana baso bazo ke ndoko bala lelo, bazo kutana na makambo ebele. Mokili lelo so mokili ya karaté. Mokili lelo e comme mokili internet. Ba bolingo mingi komi ko sala makana ba WhatsApp. Ba garçon na ba fille qui ba linga na ba WhatsApp ba bolingo ebele komi ko sala makana na ba WhatsApp au monde. Ba vidéo boni to na ngoya banzoto basi. Ba vidéo mo to na ngoya banzoto mibali. Oh vana ngoya tiki ta motaka vidéo zoto mwasi. Ta vidéo zoto mobile. Donc, pour nous combattre la mabala ya bana, il faut que nous maman ko combattre la bala mwana nao. Na nini la kesa mwana yo pour prêter un autre. Déjà une fille ngai. Deuxième maman la bino ngai yo. Naza ko pesa bino conseil. Boye ba ko sukola chaque jour. Sukola nzoto na yo bien na la kesa bino ndingi nini ko nika ba mapeka na ba citron. Na la kesa bino nini ko sukola mo ba nzoto na ba citron mo ba deyo tout ça aux la propre. Ah on a c'est la biso ana sa mabeli ah et to ko rappeler mingi za rappeler salité. Soko sokoli zwa mai savon linuka sokola na sa na sama nini bien na sama belle sokola ya bien na sima nzoto na sokola ya bien savon vraiment belé o sokola ya 2 3 4 fois mettre dans la douche sokola ya mingi parce que odeur on a ba kota sima o et l'on a facile tellement vraiment la difficulté belé zala kana habitude ya kozala na moi citron na yo soko mono sokoli ozuma serviette amke o tia mo citron o kamati ni o pangosi na liboso o pangosi na sima en fait on a une émission spéciale dans cette émission spéciale na la kisabino ndenge nini na zo la bino bloko on a la kisabino oboko so pona ko combattre ba solo nini ba solo nzoto nangi boza basi moko bien boza basi moko modèle boza basi moko ke soko vanya mobali na zota la yo azoka posa ko pimate o bima kende wapi te maman mo c'est kitoko mo c'est za propre ko le batiki na kati ndako boye na za te même chez toi à la maison. Tiens-moi rouge à lèvres bien, tiens-moi poudre bien, coiffe-toi bien. Tant mon bal non zonga coutu osa bien, osa propre, tant mon servir osa bien. Au moins pour bal c'est planayo. Et mon soumis bal baki maka poani. Tant mon zonga na ndako coutu osa propreté, ou la tibienté, à coutu mon rosé à coca, on so bimba bouton, ou bien même quand on poudre les maris ils déconnent facilement, ils peuvent les déconner, goûter ailleurs. Quand ils vont goûter, cette nourriture là est plus bon que la tienne. Il peut partir d'elle. Il faut faire attention. Fais très attention. Il faut laver tes enfants tout le jour. Pas le soir, le matin. Avant moi, on a qu'une classe. Soukola moana. Pourtant, on a qu'une classe. Ni fois, on a solo kitoko. On a qu'une classe. Soukola moana. On a qu'une classe. On a solo bien dans autres. Les lots, vraiment, tout cas, on a ta mingité. Nazo bima. Nabaki avana bima tellement et bande ko tungisanga pona garçon abinga kinga po ebisanga ke mons nanga za propreté ko zala mons propreté faute na pesa ona nani na pesa ngo epa ya ba mama biko boza na bana basi na kati ndako mwana mwasi mama ko sukola même tina âge à 15 ans il faut la kisaka mona ba parti o yezala ka kezaka na solo webi za na parti mona nzoto na biso soko sukola o malamu tezala ka solo. Ce qu'on se connaît vite fait écotique à la kaka solo. Et ça partie oyo, il faut qu'on se collamo mingi, qu'on se collamo bien, qu'on tire un mot pesant mingi citron pour désinfecter et bomaka. Bah solo ezara nzoto na biso bana basi. Botika ko négliger bana basi. Moi na mo sita mwazo kola, ndenge ozo memela ndenge pas okena libala. Et ça na garçon moko, nako qu'il soit papa na eza polygame.
papa naza polygame, papa naza na basi 4 na kati ya ndako. Siko garçon wana akoli pe na esprit ya polygamie. Donc alingaka basi moyen te so biso linga basi abia tel père tel fils ngala la ndili kolo ya papa nanga. Mais bon tala bo imagine mutana basi 4 s'il vous plaît. Atondaka te pour eza nini eza lokolo ya famille aza komona papa aza lelo aza mwasi oyo mwasi et puis bango nyonso baza basi ba légitime bango papa balaki bango nyonso. Donc tout ça là vraiment très attention. Par là na ngolo bake bana na biso pe na kati ya ndako. Ceux qui ont message ce ko sokola ya lundi mardo sokolete mais que do sokolete akoli bongo na bomuke na yo. Tina ba âge 15 ans azalaka bon 16 ans 17 ans 18 ans. Tina ko kola na ndako libala yina mai bakomi binemi abana ngo koskola mingi te pona nini pour zero komoko akoli na munde mwana kandi na utuko babineke na zavu mana ta mingi te na zobima mbala sima na ko préparer biloko na kozula bino même mannequin na la kisa bino ndenge ni basukola kanzoto ndenge ni koko ndenge la ozala bien pour que ovanda bina libala pour mobile na yo avanda no bien bola na ba conseil était ba tantine o bazako ngala za na femme seule oza pe femme seule te za lokuta pour ceux qui femme seule oza ba compété papa le na kosi omona mutuka ngala na femme seule yeli bala lekena libala biloko uta mama wono zo kosa ko kosa bana ya baninga te asembate bi ba vivakati boy na boy mais non oza pe femme seule te pour ça que femme seule il faut vendre yo moko kangi makolo ciseaux et koza basu mibale te mais oza femme seule le loza na Pierre le loza na Jacques donc oza femme seule te so oza déjà mibale oza sala na bango ozo limana bango la est oza femme seule aza ke vanda penza koza kana mobile to wana ba bengo femme seule botika ko pesa bana ba conseil mabe botika ko pesa parce que dans son bana ba jeune fille non j'avais parlé avec une tantine elle me pourquoi ko pesa bana ba conseil mabe ceux qui ont mona ki yo boma ki libala boma na yo ko pesa mona moninga conseil te kaza la femme seule et pour la femme seule être seule ça veut dire quoi papa expliquez-moi être seule ça veut dire quoi. Tu ne pas cause la seule et oui, bon, c'est être seul, sans copain, sans homme. Mais bon, ça va bon moteur. Ma femme seule. En fait, tu vas comprendre qui c'est la moteur. Oh, à la femme seule. Tu es aux hommes de poser à un copain. Est-ce que tu es la femme seule? Tu ne peux pas les répondre s'il te plaît. Si, non, tu n'es pas seul. Est-ce que tu as un copain femme seule? Pas du tout. Ah, femme seule. Tu peux prononcer femme seule. Tu es bon à femme seule. Non, tu n'es pas seule. Parce que tu as un copain. Obimakana mibali se koza selte lobaka ate oza marié te oui mais ko bateke oza femme seule pozo ka mibali mingi bato oza femme seule baza ko pesa ba fille ba conseil mais beaucoup apesa maman seule oui même si je peux divorcer je peux rester femme seule ça fait quoi je serai toute seule dans ma maison quand tu seras toute seule dans ta maison ça veut dire que tu vas commencer à changer les pantalons ça veut dire que tu vas commencer à changer les hommes ce qui n'est pas bien les armes à la montée ba mabe oyo biso ba mama to sala bino bana bosala yango te soki tolakisaka bino boezake peut-être biso ba mama na bino totambolaki malamu te tolingi bino bana bokeni eza na ba famille mosusu divorce ba se remariaka mais tu peux faire l'exception olobi non na telemeli molimo on a famille ngazaka bato ba divorcer ba se remarier ba divorcer en tout cas ngai eza beauté je me marie une fois pour toutes je ne vais pas divorcer ezaka décision donc so la pesa mingi te nde nazo répéter bino kake nazo bimana bimi na ke banzela na okende mbala sama soto kutani na kosela bino émission penza na bozindo pona yeba fina ndebo sepelaka maman parle nous quand tu nous parles ça nous fait du bien je vous aime beaucoup mes jeunes filles hein? Votre deuxième maman vous aime beaucoup la marraine de toutes les filles ezanga maman Eliane tout nelinga bino mingi po bino pe bolinganga mingi God bless you que Dieu vous bénisse nzamba nous bénisha Mungu awabariki tata nzambe kalusaku na nzamba nous bénisha ndibala beto bon takas